motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Oh, 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 oh. Pambate, alléluia. Mitema ya bato, mitema ebikite, alléluia. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, ambate miteme bikite, ikisana numitema ya bato. Soy la bien que puede ser, je connais vos avocats ma casse. Tous les lois en plus. Mais na motema malamu yo zala kanango. Ya mama na benge na mona ke yo ko sunga biso. Mamoyo colonel abotole lupango. Aluke makambo na modele nyonso abotele lupango. Siko po a récupérer lupango na ye. Na sengeka na ye pano avocat. Toza na mbongo te. Kotala chipokoti yo teza na eloko na kati te. Yo osunga vevo yo akufula mobali atikele lupango na ndenge colonel lokola ya yeba na bakonzi ebele ayeba na ba général ayeba na ba président de la république biso to yeba ni kana nzambe soki okoko sunga vevo yo osambela ye procès ne pona lupango na ye. Merci maman. Nabolandi social liboso tango bolukaka biso le juriste. Tous arabes bateau, tous arabes nyamate. Pour dire que tant que tozoya ko assister moto, tous arabes na motema ya kolukana nombongo. Te maman. Na bolandi oyo lobi, étant des humains, ça fait très mal. Parce que mingi na motema. Maman. Souci ezalaka mingi tant que boye koluka la personne un juriste souci à makasi kotalisa na moto ya mibeko en fait la vérité pour ngana défendre malamu tozalaka kaka te pour na ko défendre bato nous venons aussi pour na ko assister yo physiquement moralement parce que ozani beko na ngai kolobake colonel wala solo la mana président Zanyamate, président Zali Moto, et surtout le président de la République, Azam Moto, Azali uniquement pour le bon fonctionnement de Yamibeko. Et puis il y a comme ça, la président, à Koki Koza, le président, le Valem sous le président et l'équipe à Balé, au Azo Sana Bamo. Mibeko Zali pour la moto, Nyonso. Maman, si et seulement si vous êtes dans la vérité, ce qui est kambu oyo bozo yebisanga awa, oyo bozo talisanga réellement, ezalaki le pango à maman, okozonga na mibeko non maman, nul est au-dessus de la loi. Mobeko esalami pona moto nyonso maman. Même le président de la République, soka sali mbeba, ezala mibeko oyo koko isaï. Ah oui maman. Donc mobeko si mobeko eza pona moto nyonso. Soki nanu mokonzi ya mboka o azali likolo na biso nyonso to azotambola na kina. Et combien ça pourrait se faire-t-il un colonel ou que sais-je à l'obate nazali kola mibeko te. Papa oyo abotoli biso lopango alakisaki biso mikanda oyo ezolakisaka mama atekelaki lopango tandis que mikanda ya lopango na biso mama abombisango mpe asango na église. Je vous dirais ceci, maman Nangaï, moi je suis là simplement pour que la vraie vérité puisse s'éclater. D'accord?
bino bozana mikanda na bino bozana ba document na bino likamba ko bangeza te mama ata za colonel aza likolo mi bekote ata za général aza likolo mi bekote tellement vous avez vos documents oyo ezala ba document wana ezala vrai authentique ceux qui n'a moni yango Nathalie yango il y a des personnes qui vont confirmer réellement que le pango oyo ezalaki ya mama boy bozana buku na bino boko banga nini nga mosala na ngai ezali à ce que na samba ko na bino na plaider pour na bino pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Donc il y a pas si awa ezali te c'est que nga na kolinga to zalande eloko moko moni po mabe ezalaka moye koluka ngai comme mutu ya conseil na bino mais entre temps boza bino moko na libungi mais soki bino moko boza na libungi te ndenge mama alobi na ndenge atalisaki nga na ndenge nazoyoka epai ya mama il y aura pas de problème soki toza ngambo moko nde ensemble tokolonga mama ntango oyebi nga naza avocat oyo nasala kombo na mboka oyo po nayaka kaka kosambela bato oyo baza juste ngai ozomona mama. Il y a un monsieur, c'est un cadre en Belgique, Dido Senga, mais c'est Dilove de Bruxelles. Ce monsieur a son bara mabélé naïe. Et le chef coutumier, où a été qu'il a mabélé, a sala qui va papier ya mabé. Maman qui a été qu'il a mabélé, va sali papier à malamo. Dido Senga, le cadre de Bruxelles, Dilove. Alors, bon, en fait, Baza Bato Bayebani, Makasi, tout et tout. Alors, tellement le chef coutumier a ça qui usage de faux, tant que tu suis dossier, tu portes plainte, tu bandis au samba. C'est la même chose avec vous. Donc, c'est question simplement. Voilà. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de mikanda. Nga nazo porter na plainte na font la dossier na niveau ya parquet OK et tout porter plainte et puis le reste on verra. Ouais, maman donc vous êtes déjà nanzela moko ya malamu donc na bonne voie pour que tout kende bien. Hein maman. Bon mimo na pas cité toza wana pona. Merci papa. Pona ba honoraire na ngai ne vous dérangez pas. Donc les Cambouézes les unes des Konanga ya Mwasi et une maman nanga donc na côté à 100%. Merci. Tango mosusu yona mwana mobali yo fendi bokata na bapota ate bomela na makia. Bosala yango. Tena tuni yonso to bosala yango. Bon, sikoyo yona ye bomela na makila te. Yona ye bosala na eloko te bori kambo nino kotingama mwana mobali wana fendi. Odio kasu ya kitoko yango. Mwana mokonji abi mama ye na nina bala mwana na yo na chei na vimoko ya normal vimoko ya kitoko jotu ya mimi wana na ilombe soki afandi vedi mwasi ali bala femme mari akuboya ngai mpona nini mama yo lingi bona muna bisote olingi bona muna ngai na tata na yote olingi bisote kufa be pour vendingi wana bisa mine mama ya liboyo. Pierrot d'abord c'est un pleurer. Pierrot n'a pas le courage à aborder n'a pas Tinda Fendi soi-disant l'ingénieur. Et puis maman, je ne suis pas amoureuse de lui. Et ça les sous-moutés. Et les sous-moutés. Fendi a mobile nana. La linga yé. Et na lingi Fendi pe na kolinga Fendi tina suka. Je ne vois pas où je bouille Pierrot poani. La makamona qui tient Pierrot poani. Linga yé kausu. Moi je comme banana ndoko yo banyo banyo kulina zokonde do. Nani milango. Na lobi boy. Nani mwana yo pa yeo na liboye boy. Na yebide soki bozozwa mimi lokola marchandise. Na so yeba te. Tina vandi ni na so yoka idée na yo. Mais idée na yo eza mal placé. Mimi ça na Fendi te. Na tu pas te mais akende pas Pierrot. Pierrot azene ayena combien? Kabana yo wana. Coupe pena ya dimanche pena Pierrot yena mais ne peut pena meilleur jengi ako comprendre te. Coupe pena Pierrot. Nani Mimi na Pierrot? Meilleur coup. Mouif. Mimi,
nga nayali mama na yo ngai na boyi kolinga zame mabe na yo ndenge tata na koloba wana zame po mwana mobali te aboyeta classe de boye inde mpe aya kofandisa ngai mama na yo po banda koexplike ngai te mama nalingaka mimi eza akoloba likambo wana te yali solo yali sembo te alingi yo na bolingo ya solo natindi fendi akomona te fendi ali na eloko te toli yo wana monani ezaka po aza na eloko te mama oza sur ke piro ndaza naza mwasi te otala pena piro boye amwana moto ya mbongo aza mpe mobali kitoko aza na mwasi te ngai mama nali na mwasi te un simple garde du corps comme moi nde mwasi oyo nani piro amoni ovanda na ye obala ye omoni yo okenda mosala asoda na coup d'état donc moi eloko moko koyaka yebisa ye ke opoyi aza na fendi nga na lingo eloko yozala kote famille mezala na boyi piero aza na eloko te kisola na nini fendi comme la commission okomi sala commission akomi commission wana nini Santé moto mokisa ba. Noki mukampa kolina na célèbre musele na Afrika mondiale. Est-ce que beaucoup de maman de yango na ko kumka soit kufa? Leya longue histoire Mais c'est comme non on napinda kutenga kama mabanga na wazee. eza chantier misi eza na kaka Il pas besoin de nous donc maman avait un peu compliqué. Vous êtes côté pour sur les bêtises. Vous êtes caca boué na maman vraiment. C'est pour les bêtises pour la vie. Malgré ma ligne bangundu. Mais pour la vie comme ça il dit. Ils ont beaucoup de comme que les choses sont bien belles qui quand il y a bien ma casse. Bella vraiment donc moi était policier l'équipe Nilia ka lobi na poko. Mais depuis le poko ti 17 heures on est dans tes autres vents sinon. Tout est ndam na kate ni tout est ndam na kate ni na compétition. Ma vie partie na poste président ko bana na problème c'est à la porte ici. Nan pati obengi potete Kaka. Bonjour. Ça va? Ça va. Où c'est la bonjour, Yaka? Yo kosala wani. Naza décassage. Décassage. Oyebi décassage te. Elezi mutu azoya aumi na te azolela. Yango na français tobebe yango décassage. Azo na ye. Yeso pa yoka ngai fo fusa. Maloba na yo mosusu ekobima te ndenge oye décassage wana andene nanga décassage bonjiko nega ngazoleka so likambo mo ezosalama ndeti bazolinga basala motu mo likambo pese zonga aza so na lobongo te namona neti ozomona nde naomona nazoyoka omona nde motu mesala tozoyoka yo tozomona te loba likambo motema yosala pasi motema esala pasi yozo nayokani na bifu na yo oya oloba ebike mimi baokana ye mimi asuri mikako abi azokana baokana epa asuri suri mwana ya mokonzi yoka te suri ampuku bokatya naza mwa mosala naza mwa mosala te mpo na kirema habillement français eza mwa mobulu mwifi nani fosi mobulu nani fosi mobulu te ya mama yo te yo ozokomprendre me mama français mobulu nayoza mama leki na bango malene bote zonaza bo babenganga kombo mame naza tata mosusu ko bona français babenganga to tantine neti siko kuntine nezo babenga tantine cousine te tantine donc tata mwasi ni français ça mwa mobulu siko yesu azokandela mwana na problème azokandela mimi na likambo nini yesu yo lobi nini tali mwasi kibombana kogana te loba malene kibombana
maman. Yarobi, Suri akokanela mimi po kibombani ali na kati yango na kotuna mobali yango nani bombani yango ya nini pe Bimisate isupa bucho komponete nazatati est-ce que moto bena yo fongola bino ouais moto mama maramu bona ke abona tende sali mais oui bisa Suri mimi ali mbanda na yeye ko fendi ari mobali ya mimi abanda kala oyebi bosali sambra yo no yeba ite atika nde oyebi na mimi bosali sambra yakina kisongi songi albima mamu popo nga songi pati pa popo albima yempetika tanga ushi te ngai eza yo mupopo mupopo na ndimi songi po azando na choix te choix zata za muta anga comprendre pas za muta ngambu yanga comprendre c'est déjà prêt hein? Et pourquoi ces derniers temps vous gagnez la qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que c'est le moyen ma peu à salir au bango directement pour aider ok non la banding aux quoi tourner. Eh ben qu'est-ce qui t'a poussé d'abord de prendre part de Fendi? Nazo part na été. Et alors? Nani kaneba parce que garde corps na yo ba kala aussi kala côté bongoté. Mais na moment Fendi kota la côte Fendi c'est un garçon calme. Mais non comprendre comportement envers lui, c'est comme s'il y a un problème. Souris, toi tu le trouves calme. Tu trouves Fendi calme, mais c'est un hypocrite. Et puis il pose des actes de faux qui calment même les mêmes pour lui. C'est pas là, tu vois, des fois je n'en vois qu'un gueule quoi. Oh mais attends, comme je suis le fils du général, tu peux faire de bêtises comme ça dans l'autre là. Tu dois vraiment changer. Souris s'il te plaît. Non, il y a pas m'aimer bongoté. Mets-toi de tes affaires, ok? Parce que tu sais même pas l'autre fois, on a vendu à Déborah Massengo Poi. À Outi Belgique, tu as vendu avec des gens dans ce lycée que non. Bouge un peu, je parle avec Déborah. À Télémika, on a un gros longuate. Il y a une politesse déjà. Yo garde, je sais que l'on a tellement on a un c'est le moment où on a kiloté. Grand frère, c'est son travail. Il y a un endroit où il y a la place où il y a même ceux qui ont bougé. Non, je peux le dire, attends, moi je veux parler mes secrets intimes, il y a perdu l'honneur de lire. Et puis il faut pas, j'aime pas ça. Mais grand frère, pour la fin, il faut changer, c'est un homme bien. Mais c'est un homme bien, tu dois comprendre pour la fin. Pour la fin, je n'ai pas l'accent. Pour la fin, il y a ça, pour la fin, pour la fouette. Maman a ça MK. C'est quoi au Kimini? Donc, et là qu'on a fait Bisayo, au tika ko sala ngote. Hein? Oh. Heureusement tu es là. Dis-moi, au tika Fendi, au tika Fendi. Parce qu'apparemment c'est comme si ils ont envie couper rien à Fendi. Depuis que je t'avais dit de laisser Fendi, tu n'as pas laissé. Tu continues toujours avec Fendi. Mademoiselle, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je suis sûre que vous savez que Fendi m'appartient. Excusez-moi si j'ai eu le courage de vous parler. Parce que toutes les deux, nous savons que c'est moi qui vis avec lui. Et que vous n'avez aucune relation avec lui. Vous le savez très bien. Oh! Ah bon? Je suis témoin, il y a relation à une Fendi. Mimi! Attends, s'il te plaît. Peut-être que c'est la bonne emballage de Bosson, il y a une texture, ma casse, il y a une voix. Oh, comprendre. Quand boss en a té, au travail, que pas na biso de 1. Quand boss en a té, aux garde corps nangai de 2. Quand boss en a té, que aux anacé nangai. Oh, comprendre. Je ne vous ai pas manqué du respect, mademoiselle. Je vous parle avec beaucoup de respect. Je sais, biso ba congolais tous à la cave. Tant d'amour tabandi qu'avec tout le respect que je vous dois, c'est qu'elle n'y a pas de manquer mon respect. C'est que moi ninga, on m'a dit na boy. Hein? Na mo sanga maloba na yo parce que na vandi son na kimia pe na respect na lobela yo. Mais c'est comme si on comprendre le côté. Même si na habité hein, so linga na ti ne garde na ngabo puta na ye. Tonga mo konde na simba yo na ntoto pour comprendre nani oyo sakana na ye. Vous savez que je ne peux pas poser ma main sur vous.
Vous le savez. Je sais parce que tu es capable de le faire. Oyebike, Naza moi na ya patron na yo. Tu me dois vraiment du respect. Oh, comprendre. Mimi, si tu ne laisses pas Fendi, n'habite, na bandana na olobela nengase, na komo mata. C'est qui tourne les comme ma bé. Na okamba moto ko Fendi akende ko sangisa ngana espèce noko dorti mutoko la yo. Ouais, Fiani, mais pas la mbinga. C'était aussi inutile que ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'ici. Mais vous me parlez de lui. Oh, ah bon? C'est parce que tu perds ton temps? Non, la vérité, la vérité, moi, la vérité, on a dit, on a dit, on a dit, on a brutalité à vous. Pour comprendre, on y habite, on est capable de nous ça. On y bien. Si on est ça, tu dois faire, on rate dans le salon dans le bal. Parce que Fendi même. Même si vous avez un peu de Fendi même. T'es quand même dans son. MK, attention, on a mon amour. Pour ça, petit ordre dans le Simba Siko. Autant. Yo. Kiba. La force reste à la loi. Sani. D'abord, on a mon continent. D'abord, on a mon continent, mais on a aucun de la moine colonel. On a courage au Simba. Et ça, petit ordre dans le Simba. On y Simba, vas-y. Meka, Keba na ebiso. Keba présence à son. Oh, c'est ça, c'est mon Simba. Ton potana a bien, on va fait très bien. Mimi, n'importe quoi. Hey yo. Madame. Attends, s'il te plaît. Ne veux pas profiter. Écoute, Mimi. Meka, c'est comme si on le banana, mais on profite de la formation, au salaire, au bar, on a fait la base de la porte, on a Meka. Attends, est-ce que tu sais que je peux te faire du mal? Est-ce que tu le sais? Attention, MK. Nako Simba Siko, pour la moine amour. S'il vous plaît, on m'a dit ordre mal donné, on a mis de l'IA au souci. Na yo mouton la influence na ye. Na ba ordre mal donné. Maman ko Simba ngai. La force reste à la loi. Tu obéis à quelle loi? Parce que ça, moi, à quelle loi? Moi, na mon condité. C'est pas lui. Bon, Mimi, tu m'as touché. Depuis quand moi, le maman m'a conduit bon. Mimi, toi, tu m'as touché. Tu m'as vraiment touché. Attaquez. Somi to Simba nga eyinda a. Na ebi saison. Meka, poussa ndenge wana. Poussa na. Ton baby sera nyoso a poussa na. Ok. Je te montre de quoi je suis capable. Espèce d'ordine. Et MK là, on a besoin de côté en ça là qui sont d'accord. Zoba, soldat Zama imbécile niama. Mimi. Mon tika. Oyo komi na niveau yo tika. Ndenge na bangi. Ndiko benda na wana na kanisa lingi yo Simba yo mema yeni bora. Tika mama. Tika te mama. Wana nero kuna. Bena sima wana yari wana. Olingo boma yari kula Fendi. Tika te yo lingo kota makali kula Fendi yo kota prison. Likili wana za sima na ye asodanga pe na sa. Boni pe boy, boni. Ela ko nyeri ya maronga soki lelo ba bomi yanga ina kusala na kati ya mboko yo. Ela ko nyeri na ndako yo. Tata ari fonctionnaire ba pisa déjà mission déjà asila déjà ça na côté. Mimi, tu vas kulikira kama makambo palo. Toujours ba détachement mais détachement toujours pas colonel Fabrice ça rien noté. En plus nazo ba moi na lokola baby biso toujours lokola papa na ye. Malgré toujours ça là pas mokonzi azwa biso lokola ba chiffon moko boyité. Est-ce que je vais sauter? Maman Léa a appelé ça ordre le rôle à moi c'est colonel. Côté baby a zo manqué ba tozo ba non teke. Oui je vois na libanda na telemi na zo la mapa. On dit que mon ana ma bibi ya. On s'en kota lupa. Na kota lupa de la mapa na so mo kota lupa. On a zo bati ezala yena maman na. Oui, 43. Moi na mon rendez moi na baby. Colonel Fabrice moi la c'est là. Oui, bien clair. Tu vas dans la biso na bandora ba général ya ba colonel mais oh na évité oh attends vous formation qui bomang aux arabes tout le temps ma bonne divine ça bah mais ça azo petit na mission moi sina ils arrêté c'est pas ça l'armée ordre mal donné gaso qui vous ngana on changer c'est oui mais c'est libanais wana regarde ça moté akatele ma carte ya RDC azo ebisi la kisanga nani le pang na bino la kisanga le pang na bino le roi zate oui que ba refoulé voilà bato ya mon voto bien surtout on est ils ont quitté la biso ah bah tout c'est tout moi nga singa détachement
mozolo banga tisikoyo nazo comprendre wata mokete yo pena mona pena mona ya génération ya 1900 ya 2000 hein ya ba 2020 bébé moka bezoba moko ba comprendre makambo ti nde ozo yebsanga mimi na comprendre te makambo ezoleka une fille comme Souris qui quitte sa maison a avoir courage à chaque fois parce que ce n'est pas du tout la première fois, c'est la deuxième. Ayo mina senga po na yo. Mobali obolingana te, mobali obosale le côté, mais seulement elle est folle. A ko contrôler ba émotion na été, ya mona yeti apoya on le bela makamna. Donc on a mazoba no fendi ozo mona mazoba na yo. Oyebi nga bien. Oyebi lolenge ni nazala. Kena ebiote. Je ne te reconnais plus. Déjà, au Kangaï, na sango moko boye, place moko boye, qui na zana mwasi moko boye, à part yo. Au Kanga déjà na sango. Mais l'on est motivé. Mais nga petit ce qu'on a zoé batte. Nga za mobile no maloba, o nga za loba na yo. Ozon di melangate. Ozo kende ko di melangate. Ne pesa ka courage à koya yebsanga kena tika yo. Posa mobile na yebo sali 7 ans. Yoka. Tu sais que je n'ai jamais tenu compte de cette histoire parce que je te faisais confiance. Moi, sona yo yebisa maman na ngai ke yo ne bosali 7 ans. OK. Ah d'accord. Je me souviens maintenant. Voilà pourquoi on va faire miso pas général mabana. Tu voulais qu'on reste là parce que tu savais que on a un intérêt na yo. Alors qu'elle a proposé non, tu voulais voir la fille, au sabolingo no malamu et ngana ça la témoin et à mariage na bino. OK, c'est bon. J'accepte. Mais pour nous deux c'est fini. Lokuta et bimarase na monoko moto oyo azolinga azwa raison. Fendi. OK? O ngaza ko ebisa yo eza vérité oyo ta moté mama. Yango na lobi no. Tika makambo oyo za koyoka. Mato inouane sengilo kangango. Ngana mwana mwasi wana. Na tikala kokuta ne place moko te tovanda ngana ye. Na tikala kozwa ata rendez-vous soko mokete. C'est ta petite amie. Oh, Rosalina a 7 ans. Et aujourd'hui, je commence à croire à cette histoire. Na croire vraiment. Parce qu'elle n'est pas folle. Et tu n'es pas le seul homme dans le monde. C'est parce qu'il y a quelque chose et tu es un homme. Et vous, les hommes, vous êtes des menteurs. Voilà. De la même manière, tu me rassures ici qu'il n'y a rien. De la même manière, encourage rien à Babolingo Nabino. Et moi, parce que c'est la fille de notre général, de mon général, je ne vais pas mettre ma vie en péril. Voilà. Je prends la décision. Entre nous, c'est fini. Mimi. Reste avec ta fille. Je dois protéger ma vie. Soki oza koluka raison na ba makambo mosusu pona ngana otoka bwana oyebisinga. Quelle raison? Koluka raison na mwana mwasi wana. Quelle raison? Koluka raison na mwana mwasi wana. Tu sais de quoi je parle? Mimi. Soko zaki na makambo olinga koluka nga tokenga na mopanzi toluki place moto vandi. Mopanzi wa. Mopanzi okenda na yebo kenda na tititi kokate yo ngo bakisa ya oyo juste. Papa, boni boy ko sakana na molimo wa moto boy. Na boto sinyoso. Ala melanga boy na boto. Azali mwasi nanga. Ali mwasi na ya tempo mara yete. En plus, wali na bama kango na ndingi mwana mwasi ko tungisa mwana nanga. Boni yo tala. Maman, s'il te plaît. Pona bota mwana mobali. S'il te plaît, tu makambo de talioté. Olingo ko tela yi. Na côté liété, ça m'a je ne pouvais pas te retenir, te retirer à côté parce que Souris a zoya kati out. Elle n'a aucun respect pour mes parents. Makambo ya boy. Solo na yo ko kiko memanga to solo ngana. Ça a eu le courage, on y a attends, on connaît hâte. T'as eu le courage de faire ça? Non, pas du tout. Parce qu'elle a volé mon nao. Et toi, tu veux qu'elle ait la peine à pour dire tout solani. Mimi. Papa, pourquoi? On n'a plus rien à se dire. Na manganga. Hein? T'es bon, na manganga. Akende kuna. Kende. Yo po ali kana bolingo na ye. Ngana koloba na yo apuye mama, te yora maxi te s'il te plaît. Te kana yo po ko kana yo to kana ko boya yete. Me badi mi badi ne ngaro bana me ma ye na manganga so ko na flamingo. Boke na kusoma kana makana bino po awa na ko kamotema so so. Kaka ifona kota la kati. Moya kina ya pona ni. Oya kina ye pona ni bo so lawa. Ba sambra wana. Je vous écoute. Ouais. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, papa. Je me présente. Je réponds au nom de Maître Serge Louyeye. Maître Serge Louyeye. Moi, c'est le colonel Fabrice Mol. Bon, c'est pas vraiment important.
Je siège au barreau de Matete Kin Matadi. Alors, je suis l'avocat de Madame de la Paix, votre voisine. En fait, elle nous a consultés, étant notre cliente. Alors, j'aimerais ce que Nayana me paye à papa colonel, comme campé pour solo nayo, par rapport à Makambo Oyoye à Yedisaki Nabiso. En fait, c'est un dossier qui concerne la parcelle voisine. Bon, étant votre voisine, naninga qui toutefois ko bandana no ko sulana yo moko papa, et lorsqu'un client ou une cliente aille par na biso, tu préféreras d'abord koyoka les deux parties et tout les qualités pour porter dans le conseil ceux qui boyoka nizate de tout ya la justice. Mais étant vous êtes motif l'organe de la loi, motif de votre visite. Bon, au fait, il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Parce que nous sommes déjà des humains. Donc, moi, je pense que c'est une grande famille. Mais tant où il y a des accrochages entre des voisins, bon, selon ses dires. On vous a tout expliqué. Selon notre cliente, c'est sa parcelle. Parce que vie Bamikanda Oyazanango, ça prouve réellement c'est sa parcelle. Mais aujourd'hui, elle est en train de déplorer la réalité où est commis au fait réellement que Bami Tukanayo nde izovanda na lopango na ye, lopango na yo commission loko la parking na yo. C'est pour mes enfants, pas à moi. Ça, ce n'est pas un problème. Les alapona banano, ce n'est pas un problème. Mais c'est que moi, j'aimerais savoir, le panwango, au somba qui a pas maman de la paix, ou bien les anami kanda moko ou peut-être Boussinia qui n'a maman de la paix pour la parcelle, je ne sais pas pour jusqu'à preuve du contraire, maman de la paix zoloba. Atkala côté que la yo ni le. Monsieur l'avocat, oui, papa. J'ai tout compris. Hein? Toi, tu es la Cour de justice? Non, je ne suis pas la Cour de justice, mais je suis l'organe de la loi. Voilà. Et c'est pas toutes les maisons qu'on entre comme ça. Bon, en fait, je suis venu comme une personne. On a mon famille. Quand il y a des problèmes, il faut d'abord commencer par parler d'abord. Voilà, donc faire d'abord. Et moi, je n'ai pas le temps avec toi. Moi, je ne te connais pas. Hein? Mais je me suis présenté, en fait. Non, je n'ai pas dit ça, moi. Je ne suis pas un fou, il y a que je vais mettre au cas de la Kona. Il ne faut pas que tu aies mon tour dans ma cambo. Toi, tu ne me connais pas. Je m'appelle bien le colonel Fabrice Mola, mais l'esprit. Hein? Fais gaffe que ce soit la dernière fois que tu puisses venir ici. Garde! Mon colonel! Calme. Tu fais folie. Tu viens chez moi avec des barbes blanches. Tu crois quoi? Ta main est entière. Mon colonel. Namoni à côté qui n'a pas city. Apparemment, adjudant diesel est à côté. Adjudant diesel, calme. Viens d'abord. Faut se bandir. Hein? Tout ne va pas fonctionner. Comment tu peux faire rentrer quelqu'un sans même me parler? Est-ce que moi j'ai besoin des avocats ici? Rendez-vous, il faut d'abord... Non, je n'ai pas dit ça, monsieur. Monsieur, arrête. Il ne faut pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Quand le colonel parle, on ne va pas. Tu dois d'abord me demander, papa, il y a une personne qui est dehors. Une personne. Monsieur, quelle audace! Ici, est-ce que moi et toi aussi? Non, papa, j'ai des problèmes avec toi. Bon, en fait, vous n'avez pas de problème avec moi. Mais quel problème? Vous venez dans ma maison et me corriger aussi. Voilà, l'impolitesse. Merci. Ah? Merci. Moi. À vous autres. Monsieur Dibale. Il n'y a pas de problème. On vous appelle Monsieur Serge. Après, tu es délibéré comme ça. Tu viens chez moi sans même rendez-vous, même pas m'appeler au téléphone.
Ça, c'est quel pas plaisir. votre numéro, je ne veux pas votre... Monsieur, allez, sortez. Non, non, on n'est pas comme ça en fait. Allez, Yo, allez, à la prochaine fois, il faut prendre un rendez-vous. Quand vous visitez quelqu'un, mais c'est pas comme ça. C'est pas normal. Mais ce qui m'étonne, Yosa, colonel. Allez, allez. Respecte-toi. Il faut respecter la tenue au latin. Hein? Oh Dieu, c'est pas possible. Quoi? Hein? C'est quoi ça? Viens ici. Viens. Pas menacé la bandane. Madame m'a menacé. Mimi Azar. Mimi, je lui ai dit de sortir avec moi. Mimi a refusé. Je ne sais pas pourquoi qu'elle avait refusé. Elle est où? Elle est où, Mimi Azar? Mimi est là, Mimi. Elle est où? Mais ça veut dire quoi tout ça? Hein? Au moins, il m'a monté. Mimi, c'est depuis quand ça? Hein? Pousse là. Yo, Moussa no Aizarani. Hein? Dis-moi. Moussa no Aizanini. Ok, pourquoi tu gagnes que vous va me laisser dans ma couloir là, pas agresser, pas montrer le téléphone, pas montrer la sac, ça va se qui m'a fait. Arrête! C'est depuis quand ça? Hein? Je te dis depuis quand? On vient faire ni. Depuis quand tu gagnes Maïmoko? Depuis quand? Hein? Yénenani Aboya. Est-ce qu'elle est à la droite pour Boya ordre? On a appelé ça? Donc tu es complice. Yom to tindi va bandit, pas menacer. Donc tu me cherches toi. Et toi tu étais où? En général, on a dit des gardes en Andako. Na yoki bango kande ba commencer l'échange des paroles. Soya lobi accompagne moya lobi non yoba ordre no pe leke belé. Mimi makosomba crédit kana ke kotika yo. Atozo bimo kende bweka ngana ke notiko papa o essaie d'avoir défaut. Jour wana pe ya Pierrot pas na beso bimana Mimi est gay. Papa ngana ko faut akoma na ina be gay na ye. Neti mukolo je parle. Qui t'a donné la parole? C'est là papa peso. Qui t'a donné la parole? Il faut exécuter. Exécuter d'abord avec la somme. Yango no fallait promiso awa yango. Moi, le général Pierrot, papa, awa. Alobi noni. Non, la papa. Non, chapeau. Papa, il y a un peu de single boss à discussion avec Pierrot. Le bon manga. Général Denan. Ok, dans la wad. Nada uta kalemi na yana ye. Mais accepter na non, il y a une formation à la soie. Hein? Kalemi, c'est quoi? Hein? Il y a une formation à la soie. Hein? Dis. Tiens la guérie tout là. Pas la guérie. La guérie. Tiens la gym. S'il vous plaît, mon général. Mon général, s'il vous plaît. Maman, bolimbisi mwa moke mpona nazelisaki bino mwa mingi nayebisaki bino na kokoma en fait les avant-midi mais nabimeli bino les après-midi. Sincèrement toutes mes excuses parce que nabandaki nanu na dossier moko ebandaki mpe nabandaki yango déjà liboso ya monsieur Kingo Totila 30e Congo. Yazali moto oyo nalingaki na défendre na ba document ya makambo mosusu sur le plan juridique. Maman de la tête. Biso toza bato oyo totambolaka na limemia. Toza bato totambolaka na bosolo. Nakoki kopesa bino pasi lisusu te, mais ce qui est vrai et sûr, Moto Bozane n'a pas de problème. C'est une personne influente. Alors sur ces mamans, malgré tout les dossiers, n'a porté plainte contre eux, n'a saisir
les instances judiciaires, mais pas si ils allaient ici quand ils sont tous interpellés pour que tous les cas de confrontation, batono so bazo bangaye aza moto aye bani makasi. Bon, non maman, nabungisi edikiate na lolenge balobaka que la justice élève une nation. Et moi, je vous dirais ceci, maman. Yamabe zate. Atako, bisika otozo kende, baka les alim, nazali nelikia ete, mboka nanga loko ezako telema, dans le la train o ekoya kezozonga na rail, tout ce qui est juste ekotambola na droiture. Donc bisika o biso batutolo bakata, maman. Sikoyo atikala kopesa bino ata quelque chose côté papa nzamba za témoin ata mbongo ve bakalo bali akata pesa nzamba za témoin papa bon yesu telema yo moko kota likambo yo ko Jésus maman eloko na koyebisa bino ezali na likambo oyo tokende nango malembe bopesanga temps na meka au fait bopesanga temps na boyi peut-être koloba na bino makambo mosusu ekoya na nsima epesa mama motema pasi bon omoni eza makambo ya mibeko na meka mpe kosolola na yaka awa na sololi na bino kozala na panique te mimi papa bokitsa mokolo naza na confiance na bibi bisika zali aza soda biso to ba militaire so bakangi biso to na minute kozala calme nasi na bengi ba major nanga bazalaka kuna nasi na solina major Guillaume ayebisinga situation comme eza makambo ya bolingo bakotraita o peut-être baotika mama na yaka oloba na ngani omela motola na yaki koyebisa bino papa na yaki ko prévenir bino ke musala kisoda basangisa na bolingo te mona na ngai alisoda mimi alisoda kazi mimi akokaka makambo ya boete alisoda mama soda kokaka nyonso papa tia kende ya musala kisoda kuna papa bozala calme maman ozolela mingi ozoloba oyoka dolo jesika azaka mangani na déjà bengani papa wana famille monde to ça na fingo te na ina loba papa mimi aza soda tu bi ndenge dolo zala bakoka pe bongo te makamba bolingo papa makambo wana ezotala bongo te ni lobi ni moto afundi mimi aza supérieur que mimi wala mko mais papa non que c'est personne ça to comment déjà na pays état de voilà état de droit ça mimi son mimi ça na raison na ba obimise boza la panique te boza la laisse non fait ça nos information papa to ça na mokonzo de la panique mais l'aime vous la panique information nyonso yebisa biso mama panique te la panique tikanga la panique mwana na okende kuna ngana zokende olukoluka colonel tela nazokende pa colonel Kisekedi nayebisa yeke mwana bakangi bokende kuna yali kamadi nayo nayebisa kaka na colonel leke mwana bakangi kasi yo za panique te tongo zokende demi 1000 fois comme ça kasi tim ndolo combien ça tu comme ndolo ko tiba ki la panique tu panique ko beto fingu kuna ngana uzala te ma zo 1000 fois tala una na mesa la tinga na mesa panique te na lobby la panique kasi ba ko beto fingu kuna la panique Mon colonel, j'ai été suffisamment clair avec vous. Je fais de mon mieux, mais non, au milieu. Ce qui a na bandeko pour le dossier parce que nous avons le papa, je me fais encore répéter. Et je suis étonné malgré l'avertissement. Maman Léa, j'espère que Otika la Kananda, ce qui papa Zate recevoir une invitation, nous sommes bâtis de la papa. Maman. Oyebi Mibeko, très bien mon colonel. À 2 invitations au répondre était. Et puis c'est que papa, et puis c'est que Ngolela. Des colonels qui m'appellent là. Comment tu te pêches information?
Essaye un peu de voir. Ce sont des choses des enfants. Papa. Toi, tu es ma fille. Et je ne peux pas m'aller devant un colonel que j'ai formé. Vous savez que Obozo Salanezo a tapage dur. Tapage dur. Je ne sais pas ce qu'il faut dans Banako rappeler au Mibeko à la lettre. Je connais tout. Je ne sais pas ce qu'il faut là qui sort. Comment est-ce que Bankadra Kabana, mon colonel, vous me décevez. Tu sais quoi? Et une fois tu m'avais appelé pour Joël Man. Tu connais? Elle avait tort. Je suis venu quand j'ai vu Joël. Je l'ai parlé. Mon colonel, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas hors la loi. Je ne veux pas outrepasser la loi. Parce que tu es ma fille. Qui te tient au tient wapi? Maman Léa, je crois qu'il y a une invitation et ton Mon colonel, je veux décliner maintenant ton dossier à une autre personne. Ouais, je veux donner quelqu'un pour régler. Ou encore, je suis désolée, je vais pratiquer la loi. Parce que cette fois-ci, t'as pas joué salina basoda, oyo ba pesa yo baza na service ya protection, tozo comprendre te ndenge nini yo comme ko tambisa bango pona se sa bango ba bloko. Simba tika baluka. Nazo comprendre te pona nini ozo mema bango na pano na yo. Ba ke tango ko noyer, yo moko. Omoni bango, tu sais quoi? Baza ba sibeltan ba ko zo bilo moko miki ba pena miki ba. Chérie, ko peser. Il faut peser vraiment sur tes épaules. Chérie. Bon, je vais te donner un cadeau de RAF4. Toi, tu es ma fille. Il y a un cadeau de RAF4. Makambo toujours sur là où il y a yoni. Vous avez un cadeau de chérie. Toi, tu es ma fille. Toi, tu es ma fille. Comment tu as fini? C'est mon enfant. Voilà, on a besoin de rien. Parce que nous sommes côté. Est-ce que tu sais que moi, je suis occupé de chalier ma paix chez ton enfant aussi? Lekine yoti. Basa mabini ban basala mwana. Mwana bacha kubeta yepa mapambe. Mwana kanda zo créer ba problème, mwana kanda zo yana mambo. Pétant bazolo baza ba témoin, baza ba preuve parce que c'est pas facile montant di témoin. Ce qui montant se permettre à la témoin. Ba témoin pe baye. Balinga ba bomanga. Balinga ba sala ngama. Na libyo zo témoin na tuchinda témoin na libumba shaki na utanga kuna ba moto cardio ba tunyo so cardio na ba yini biso ya kosa. Sizo ngayo na kenda suwenzete. Nazo yebisa ya dingi ko pesa témoignage. Tu connais pas dans l'état de c'est un témoignage. Les hommes de famille, on a dit c'est vérité. Aïe, déjà pour aïe, ils ont changé. Papa zoyo maman Léa. Maman nanga. Bana bankadra kabango. Bana nyoso te maman nanga. Mwana moko esuka mukuso baby na ebite. Mwana ndio bazo inanganga. Mwana yo kakate. Tata oyo zo kontete mwana na ndenga ko sakana te. Mansoko baby si via mwana. J'ai parlé avec maman Olga Madouda. Maman Olga Madouda à l'Europe. Une fois où il y a l'aéroport, Azana Matanga. Alors, maman Olga, Azali Montomoko, Yasuma Kabiso, avec tout le respect que je te dois, je ne joue pas de coq à l'âme. Coq à l'âme, bon. Je vais aller droit au but. Cette fois-ci, bien RAF4, je vais appliquer la loi. Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numite
mitema bikisa nanu mitema ya bato bikisa mitema ya bato pambate miteme bikite bikisa nanu mitema ya bakristo bikisa mitema bayenge bene bikisa nanu mitema ya bato na yo pambate miteme bikite allo bikisa nanu mitema bikisa nanu mitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza koteya Yesu na monoko na motema Yesu aza ti lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete